Ndeko balandi okani télévision topesi bino mbote de partout là où mais ça na kolanda biso. Merci énormément surtout na demande na bino bien que tokembi pe poto zoyer sérieusement tokembi mais tellement que il fallait karatozala il fallait tozala wana fallait to comment vraiment je vous dis merci d'abord na ndenge nyonso bo soutenir biso na Dijon na pesi bango nyonso mbote ye moko fiston za na pesi mbote mingi parce que na bozali samina yo nde makambo nyonso komi possible merci énormément na pesi équipe nyonso ya Dijon mbote o basala force ya chaîne oyo na moni bongo et puis sisoko là mon général je te dis merci énormément merci également na papa chéri de Dijon je te dis merci énormément Dijon mbote na bino mingi lelo ndenge to betaki na bino lisolo toza vraiment liboso ya yemei président ya artiste nyonso patron na bango lissus en même temps naki ko pesa mbote mbala moko bonjour Yassai. Ouais bonjour tango ozo pesa mbote na Dijon ya mboka na nga Dijon za base veut dire lelo bana ça c'est ceux qui mère nzamba sali grâce ba petit baza ba côté kuna na mawaka ya nzambe nenga sa mawana Dijon de base Dijon de mboka na nga na Dijon na lona mingi pina o sepela toujours le nouveau chef il y a Dijon dans moto ngamo ponga na noma na Dijon Tikolo babu ngamo na noma ngape na noma ayo po noma mesko ya yo ça pena na point mingi te par rapport ya oya ngai je veux dire Guilain Voutou veut dire donc l'incomparable Guilain Voutou donc bambota trop esika ali na mona ba massa na nga ba fiston nzala wana massa na nga pena banda bo mwana tokoli ensemble nazomona ba alibola moto pena kota ngati na chambre na ye na mona ba mama cc abi papa pona tala kota mère yango wana côté na nga yango wana baza ebele na Dijon za pena base tozana ba vie aigle de Dijon tozana ba papa Dijon tozana ba papi Moucheni na Dijon donc tozana ba les supérieurs l'incontournable ben joli kiuma poto na poto mutakota mère galerie Lafayette bato babini sûr que bato basimba mutu ezaki bi donc muta marka mère na Dijon donc ben joli kiuma poto na poto maman Rite Moucheni ba maman nyonso ya Dijon na otanga déjà ma cc ba maman nyonso na se Willy Moucheni wana place to kuta na rawana na bosani komba exotique yango et pas ya mère na biso mo za rawana donc très gentil très cool ba tout kuta na rawana donc na pesi bango ba mbota trop donc Dijon za base ton na mona Dijon ponga za so na wuti Dijon ba mona ke Suisse ton na mona ba mo Suisse na mona skoyo Massa nanga José de Londres na bosanité vraiment donc famille d'accueil nanga famille d'accueil nanga marai moronda mon vieux il y a Linda Stone yo ya papa Chan na yebisio que le vieux marai moronda il y a Linda Stone donc voilà famille d'accueil nanga donc on a comment vraiment na Suisse na Genève bango ba ya manga ba logement makambo tout donc et les bien donc merci beaucoup vraiment na batutu ya poto mobimba ndenge bosala ke tous ala bien et puis to continuer aux ala bien na pesi bino ba grand merci énormément na yo papa fiston sai na kondi ma invitation na biso mais sinon to sepeli mingi parce que to kokuta na en plein musala mais au pesi biso quand même temps ya ko accorder les biso pour te poser quelques questions papa fiston sai to ebi que depuis au sali temps nyonso oyo na kati ya théâtre au simba ki mitema ya bato mingi on a vu cela mingi na période nero kangama na bato balingaki yo mingi eloko sala ke bato balinga yo mingi bato balinganga mingi tant ocha bato balingaka yo mingi veut dire ochanga na le passé na si sa question nanga po ni na loba ngo bongo parce que eloko sala ke otondisa mitema ya bato eza mingi théâtre mingi osala kawana mais po na nini to mono suna ngote olingi bolingone si la e diminuer to nini po na nini to mono suna scène. Obi eza na eloko mama eleki esengote koleka komona évolution ya moto lingaka veut dire évolution ya moto lingaka et ça la moto a vraiment na Saint-Esprit plaisir ya makasi parce que à quoi bon biso to peso maboko biso to peso ba prière na biso to la te pona ba losambo na biso po yo o sepelisa mitema na biso mais moto ngo zo s'épanouir te moto ngo oza ko se développer te moto ngo oza ko évoluer te c'est ça le mal yango moni ba église ebele
et qui me sina bandimi mususu parce que comment se fait-il pasteur wana chaque jour ayeb sakoka liloba moko mais liloba ngo yosalama te bien aimé na moni mbulo voyage na nzambe alakisi nga voyage na bomoino mais bobandi janvier ti décembre voyage eza te na moni ozopumbwa likolo donc kopumbwa wana ezolakisa ke États-Unis eza mosika te na yo mais États-Unis yango ezoya kaka te omoni ke c'est décourageant. Même dans l'église, même dans biso, obi nga na betelo lisolo moko. Tant na prison pasteur mo ya otalanga. Na otanga komolete. Sikoyo batu to bayebaka déjà que par rapport ya lisolo ça c'est robima kaka. Parce que na otomoni na oyo to biso moko to vivre na ndenge to landel dossier en tout cas so bakangi ça c'est qu'en tout cas justice pe na mboka ngo pe to yebite. Parce que faille bakata makambo nanga verdict ala qui vendredi Joana siko aya ba mardi asimbanga bena loboka fuka msenga bi sai nzamba zola kisanga lelo verdict ezo kwe na faveur vendredi verdict ezo kwe na faveur no pe ozo bima loba amen samedi kozala na bana na ona ndako ngabi amen loba amen vendredi yondo zolonga ngabi amen obike tokoma vendredi bachango vendredi na mususu mais ça ni loba nzambe ka ça complet donc ndima ki yango déjà te yango pesa la mekite non ndimi na ba amen nga déjà donc elinga loba ke era biloko mususu oyo batu baza na posa ya komona ngo et s'épanouir et l'épanouissement ezalaka kaka te que rien ne va na musala Mozo s'épanouit dans les vides. Non. Le panissement, ça vient. En fait, j'ai encore une grâce divine de Dieu. Pendant que nous avons chemin et épanouissement, pour musala o batu ba ne ko lingela ngai o batu ba sepelanga na ngai o batu ba lingela ngai batu ba linganga ka te pour na théâtre batu ba linga ça c'est pas ali artiste, comédien, humoriste. Veut dire, même ceux qui te vendent na yo, et ça on la TVT. Mais ceux qui ont CP là, ceux qui ont se retrouver, mais dans la continuité mon sérieux. Il faut pas qu'on soit. Longo carrément, to orozonga na scène mokolo moko to za na groupe moko ozo continuer. Na ebisi OK, mère na ngai kanga dati ya lelo, ngande rono sai souci na ngai ezali te na zonga esika to uti. Souci na ngai ezali na koma esika makambu ndenge ezosenga batu bakende esika makambu ezokende esenga nini ezosenga évolution ezosenga intégration ezosenga qualité. Nous sommes toi meilleur c'est que évolution esenga changer cop non na changer cop putain nga cop na ngai ezali artiste comédien humoriste. Nga nazali artiste comédien humoriste. Tu veux dire au ben singa na fête na soki batu baseki basepeli bazongi na ndaba bete to ke na fête ya Bruno mais oh ça c'est ça libiso mais c'est ça yango ne ça yango nande musala na yo mais ba zoyo pepo no ya c'est ça le problème bi batu bazo déclarer que so ba bengi sai nga fête na mariage na invité au déjà Rosala comme humoriste. Non mais oui mais attends faut ko inviter nga ko na pas sindé pas sindé et ça passe pour na kozwanga ité na lolenge ya soko respect et ça passe pour na kozwanga soko respecter no ba normes. Sérieux? Mais oui, mais je suis un artiste, comédien, humoriste. Moi, je ne fais que vendre l'humour. Na te kaka bonne humeur, na te kaka joie. Yango ne commerce na ngai. Maman, est-ce que yo ozwa pena? OK, on invite muta te ka voile pour ozwa voile ne ofele na maison né. Et ça la rate. Donc on veut dire service na ngai yango na humour. Donc veut dire faut respecter ba condition na ngai. Pour que tant on a zagoya na pesa yo et loko yo bengeli ngai. Donc yango wana donc batu ba mona batika ozo biso lokwa netike to batu mo boye to veut dire sala na nga olingi non sala na nga olingi wana après ba kaniseli te nga taba bongote. Moi vraiment je respecte mon boulot et je le retombé. Je commence à goûter un peu les fruits du respect ya musala na nga à partir ya ko accepter nzala
Non, qu'on se valoriser, il y a qu'on accepter. Parce qu'il y a au cause au bon, ça va banda lelo, nga ina pe sa valeur na musala nga. Mais or e bandele repè sa valeur na musala ni sa ko ndimanzala. Mais so boyi nzala. Ma trop. Nga bato ba mona nga na banzonzi ebele te pona ndimanzala. Parce que lelo to mona ngo pena lelo ke o mona bana ke bato ba lela sai c'est kaka nde bolo balanga lelo. Pona nini? Ole ka suna matete te mais ndeni bondo ba kaka nde bondo lo balanga yi. Pona nini okotaka banzonzi te? Pona nini te? Talaka ti lelo sai c'est ça. Bon, to nga to meka elo kwango. Mais na moni ke et me mangala ba chemin moko be oyo et peut-être na perdre makamusus. Oui, chemin no se koza na mbongo. Mais peut-être mbongo wane koza na ya longue durée te. Biso to na besoin ba mbongo ya longue durée. To na besoin ba mbongo ya vie. De veut dire assurer retraite. Voilà, ezala te ke lelo za nango lobby ekimi nango te. Alors faut tikala yo na ba ambition na yo ko na mu pepete. Moni, mu pepete ko même tie boaki. Donc yo tikala toujours ne avion ezo kende. Ezo landa mu pepeme na direction oyo ya okende. A s'imposer la direction oyo ya okende. Et nous avons dit que l'avion est aux États-Unis, mon pépé est en Chine, maman y a balu que mon pépé est en Chine, n'a pas de Chine, non. Ok, merci beaucoup Yassai. Mais sinon Yassai, dans la question qu'on a posée, vous voyez que métis ça les loro moro, moutuna na sali loro moro ya ndingo na te po alongolango. Mais ndingo ni yonde mutobo métis ça. Pour na nini pe? Parce que je travaillais trop, je donnais trop, mais or retour est à la réalité. Biso no soto sali metisa oyo zolo bana sombele en lupang. Na sombele en moto. Non, il faudrait pas botika biso toujours au service. Biso to ba croix rouge té. Biso to ba métier na biso yango wana. Au moni metisa chaque semaine il faut tout ça au moins biloko 5 ya ko sepelisa bato. Et sur 100% c'est ça c'est qui faisait peut-être 80%. 80%. Donc oh, na ndenge la salle de la publicité. Mettez ça moko ya lundi et cause ça peut publicité moko, il y a produit moko. Mais faut 10 fois mieux. 10 fois ou 1000 fois mieux. Mais tout ça va réaliser. Mon ba théâtre auto salle la bino na télévision, bande on a biso ba assumer bandima makamo na oloba. Tout ça ba théâtre ba likelemba. Tout ça va théâtre et yo salelanga le longa pe na salle le lobby rien ne va. Bon landa tene ba mona biso na télévision et belé. Na musala to koza la te que tu es dans na service moko boy oyo pour vivre nango il faut ozala commander. Non. D'abord zwana nu o musala les opesa yo. Le reste c'est ça ba retomber ya ba sentiment ya ba pota ba to yo zo kausa. Eza lokola neti okena nganda d'abord somba masanga. Muto a servi yo au kabele par rapport à pourboire na façon à servir yo. Omoni c'est un peu ça. Sinon nayoki que 100 et quelques artistes bazui assurance médicale yo ozana kati ya ba 100 wana et puis omoni ngondengeni. Oui, nazana kati ya ba 100 wana. Initiative on est bien parce que omoni balobara soso abomba bana na sama peka. Non seulement pour bazwa moto mais pour munguna pe mona été. Donc combien aya ramingi ko ibaba na soso soki soso e moko na taille na e a protéger bana na ezala bien. Encore pour une fois, merci na maman Denise Nyakero, première dame na biso ya mboka na biso Congo. Moi aussi à papa Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Chilombo na geste kitoko oyo asali po Nabiso oyo ngape nazolo bake geste eza bien mais eza kaka ndenge ndeke alaksaka bana na ko pumba. Donc eza geste salami à travers fondation et na osenga na biso ba artiste to tikala lokola bana ya ba botité sika tout ça déjà mikolo to ba mandefu to ba tata. Déjà, ça et le Coran déjà capable de recevoir soin, musulmans déjà soin. Mais au moment de Nisa Sali, ils ont rapport à l'axabiso que. Mais pourquoi Bossa et le côté? Bon, on a la salle libino en haut, le Coran est échantillon. Alors,
ceux qui bino vraiment boza ba vrai leader bo penser na batu o ya bino pe ndenge nini bino pe bokosala pour que opportunité obiso to pesi bino parce que vous avez aussi les moyens de le faire pour les autres. Moni parce que ceux qui tozoki peut-être batu o ba dépendre na bino bango baninga baza na possibilité te ya kosalela pe batu mosusu mais ceux qui to pesi ngo na bino pe bokopesa na batu mosusu donc veut dire ezala peut-être na lolenge wana. Encore pour une fois, merci beaucoup. Donc c'est ça. Ça, les lots qui n'ont pas posé aux questions. Est-ce que moi, on dit ça théâtre na Congo? Mais il y a que batu ya mitema mabe o ba sous-estimera musala. Ndeko la nganga si na vanda na beti calcul na ndenge mwana sirage ko koma millionnaire. Mais peut-être ça non. Moi na sirage j'ai un peu ce calcul mo. Beta calcul. Ndeli moi na sirage ko koma patron akomo tonga pe ba parler. Na pe sur exemple. Tokene na ngana makambo ezo sama lelo. Moi na sirage oya bandaka ko sirer sapatu ya président actuel na biso Félix Tshisekedi. Tango azalaka nanu mwana ya papa Etienne Tshisekedi na limité. Soka banda ko sala ngo bien. C'est que qualité mutesala ke mutako mana niveau oyo tokomeli. Musala ya mukeza la raté. Mais service est bien. Ndesala ke musala ezala muneni. Musala ezala ka muke tangu ba qualité na ngweza pe mukie. Mais au conseil la service moya mukie mais na qualité ya muneni. Et bandi ko sala lorsque continuité et condition na chemin ya kokoma muneni. Na bandeli lisusu. Mwana ya cireur de chaussures banda ko cirer sapatu ya papa il y a Papa Félix. Il y a Félix Tshisekedi comme mwana ya papa Etienne. A sala ngo bien. Lelo a commis cireur de chaussures nan. Il y a président de la République. Bien que ngam na poser ba question. Soka banda ko cirer sapatu série wana na 500 francs. Il y a mwana il y a papa Etienne Tshisekedi. Mais lelo zo cirer sapatu ya mwana wana ya papa Etienne Tshisekedi président de la République démocratique du Congo lelo. A 1000 francs. Jamais de la. Au moins parce que moi la tirage pas comme si au cirer présidentiel. Donc il faut retirer sérieux na musala. Il sérieux na musala ko me mayo na continuité. Veut dire bateau tozakana bango to ebitelo baza banani. Na muko na kutana na papi kake na banque ngana yezo moi $10 nanga ya yezo moi $100 ngana yeba ke ye papi kake. Na zonga sima kutu na tutie. Mais politesse na ngai. Amoni que ba star ba ba boudeur ba artiste na tutie. Mais la façon na sengele pardon. Abinanga maintenant toi tu es poli. J'aime les gens polis. Ça moi c'est papi kake. Oyo zwani na bisena zwambonga bi ko zwa sumbongo noté. Ko zwa su eloko yo zwa te. Zelanga na peso siko ko leka oyo ya ko zwa. De veut dire rien que na respect na politesse et miminga côté mongo. Voilà la raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de dire que auto zwaka to bomba ngona auto jouelité. Keba okozwa mongo na diamant mo bombele ngona bilanga. Okozwa mongo na commission mo bombi yango na comme revendeur. C'est comme ça ndenge moko pe okozwa succès na comédie mo bombi yango na comportement. Okozwa succès na musique mo bombi yango na façon ya kokumbela makambo. Donc eloko epesa rampifo yango te muté bomba rampifo to yango te muté ça la continuité un pifo. Okozwa bokonzi na élection mais obombi yango na gestion. Okomi mutama cessé. Oh mais loko bato ebele ba ebité yango wana. Donc ça rappelle na moi qualité on. Ah oui. Aussi bokonzi na élection. Siko yo lingo bomba ngo na basi ba votenga. Monto osala eloko te. Faut bomba ondeni so. Na kofuta batu na kobongisa nzela na kochaba minda na kosaba yango kasi te obando bomba. On c'est presque la population. Pour bomba bien. Autant aux gens sous tomber ta liste. Mais on peut dire que réponse exacte. Moi na on dit ça la théâtre. Na pas difficulté ni on so bata théâtre ba monde. Ba on a difficulté ce qui ba miché bango moko sérieuxté na kati ya musala.
parce que on a un exemple il y a service qualité à service intelligence na kati ya service sagesse na kati ya service. Elle a battu Bélo, on a attendu 30 ans, 20 ans, 15 ans, pour comme par exemple le Moutumo, mais comme il Moutuango, a comme une zoba. Comme il n'y a pas comme une zoba. A comme une zoba. Veut dire faut chaque assurer na musala, on dit ma ko accepter que na ko bonga na musala oyo. Pas si na ngona bisengo na ngo il faut na ndima yango. Na assumer ba douleur ya musala oyo. Parce que Jésus-Christ pour qu'aujourd'hui, il a assumé, il a accepté la douleur, il a accepté, il a accepté pour que Bissona toye baye. C'est au banc raté n'engé Madebo na TV, Azmak na TV, ou les qui s'abango. Bah tout le bazar pour n'importe moi na ngaso na sa théâtre au salango. Na soutenir écoute il y a au salango bien. Obi ngai so ba parents na ngai. Ba comprendre ka talent ngana zanango. Mais naza ça c'est oh ya lelo bino mona te na ba ambition na zaka nango na talent na za nango zo siko ba orienter nga su na chiki nango. Vous comprenez? Le maître Gims rien à voir na papa ne Juna Janana. Rien à voir. Mais maître Gims aza maître Gims sans papa na ye que abanda obeta na orchestre papa na ye te. Oh abeta papa wemba te. Mais ça le maître Gims et ngelo banine tant moi na vu chemin na ye mais orienté encadré dans de bonnes conditions na ba réalité et loko yozo sala yango no mona ba fruit peut-être ba smak lelo so ba mbi ba embrasser boulot nanga ba osala ngo ya ba kibudi kibudi nde biso osala yango te ba osala ngo pene ya ba Jamel Debbouze parce que nga moko na yebi talaka nga na batala no so na za nango ezala pe banda kala eza lelo te. Nous battons sans construction. Nandeni. On a tant construction, na ITP batela. Construction ya tonganda. Eh, yango mo ba maso ba. Tomoni brique pembeni na. Yango mo ba maso ba doni ko ma. Calcule les alia. Ok, merci beaucoup. Ça y est, Makambolobi pene à solo. Il faut pas parce que ça dit construction. C'est quoi de la construction quoi comme la comédie. Et ça indeni. Et ça d'abord comédie quoi comme la construction d'eni. Et ça parce que ba parents balingaki. En fait, biso père azaki na moi ba ambition moyo mo kolonga na kotaka kingakati. Na mona belaneti ah père na biso ya ba pena ozana cité mo boye. Banana et bato bazala ba chef ya ba chaque département et ozala awa moto makambo électricité de tout temps selon mécanicien père na biso donc na parler na biso to apena na ba électricien moto agriculture moto élevage peda pour ba projet moto peda zali pona école ne ozala na kati kuna élevage baba tout azala société akufa paix à son âme paix à son âme vraiment maman Azali et tout ça là oui maman Azali na poser question moi ezala moins compliqué mais na dit quand même na poser soki lelo moto amema ki yoti okoma ki na esika oya pasi parce que na mona na papa wemba loba soki muta kotisi yo na kati ya prison eza mutu moko oyo seka lingi yo te na vie soki lelo okutani na mwana mwasi wana sentiment no ezala rani to histoire wana est enseigné ni leçon ni retenir na expérience wana na ko vanda na makala ni retenir vraiment omoni makambo na apprenant wana même si on fout $100,000 ou bien à apprendre, non apprendre en côté. Déjà un avantage à débaucher en chaque détenu a son histoire. Beaucoup d'infractions moraux, mais ils ont une histoire différente. Elle va dans le cimetière. Oh, à coup de malaria, oh, à coup de malaria. Mais mutu malaria, ils ont une histoire nango. Oh malaria, il y a bangungi. Oh malaria, il y a ba mimaki na hôpital, mo be fagiba, faragiba zongi se mai. Mais bango ba beti etonga mo be supportateur yango nde bomi. Je veux dire mutu na histoire na malgré infraction, malgré action moko salami. Je veux dire nombre de détenus, nombre ya ba histoire. Joa sikoyo na prison sikoyo distraction na ngezala na ngaka ko kinotala ba procès. Sérieux. Na kinotala ba procès donc je veux dire na oye ba pe makambo ke likambo e bandaka boye esukaka boye. Ah yango wana yango moninga na koma mo pe na ke samba boye sans avocat.
Ah, expérience au samba makasi. Ya makasi pena donc vraiment c'est tout son en clean comme gâté. Comme gâté. Bon c'est ça. Mais ce qui na kutani na bana wana lelo, na komona bango ka lokola neti batu moko boye oyo grâce na bango na lekaka na chemin à bonheur. Boye bana na vie réelle boye. Jamais. Jamais. Na chango likola mutu bana na nga likola mutu na nga ke ya ko solo la boye koye bana boye. Yango moni même kuna bango resistate parce que pour na sala mutu ku foye ba épée quand même. Kalinga boye aliaka boye abimaka ba héros ya zonga ba héros mais sozo sala mutu ku sans que o penser na koluka oye ba ndenge nini a fonctionnera. Et aux en ont raté. Ils en ont raté. Et puis ça peut domaine moi ya nzambe ke muibi ata yibi ndeni azaka na parti mobe oyo ya faiblesse mobe laksake azaka zoba côté mobe ezaka lelo mo laksake oyo eza lokuta wana eza domaine ya nzambe apimela bango eloko mo boye kaka donc oyibi na ome okoyesi ata carte d'identité bien originalité moyen balongola ngo eza la raté po eza kiyo avant na koma na mukono mona bango na okutana bango na mona bango ka lokola jida sans jida mele yesu pe ngano mbeto oh yesu ina jida te o so jida te ka yesu te me yebisanga menga no peto yebiete ndenge jida ko accomplir yesu matani kulusu ne pe mo ba ko accomplir et lo mo na vie na alors sikoyo omoni après ekulusu nde batu ba yebisko yesu même la Bible Jésus ne marchait pas avec les gens au ba comme ba action na yazo sala Jésus a dit que oh biksi mutama ba komi non il ba tamula normal nenga pe na tamula na batu normal. Mais action moyo sama ba bia mama mena ke likolo yindi makambo esala mabite muto mama bandalo bazaki izaki ya soro kaza mwana nzambe ne batu bakoma koma di Jean yango na mwana mkoto zalaka na ya koma selon na Bible to na likambo monte selon Jésus oh Jésus est mort commis non ezaka ka batu oyo batamula ne bakomi et puis balobi pe na biso bien balobi te que a commis selon biso tout selon Jean selon Matthieu selon Luc selon ngala ça oh ngala mona ngi veut dire c'est apprendre ou à laisser osambelara ngai bo organise bena sai sena o na zalelo na ba musana biso ba ndimaka te ke bosambelara ba artiste tenga na vraiment chrétien croyant pratiquant catholique. Et puis que Jésus demande que betisa ma bako ebele. Na bato ba yebi Bible pété. Ouais, d'ailleurs ça on na loba ngo lelo na respect ba sala ba nzambe kaka donc veut dire biso na catholique ba talisa nga respect ba sala nzambe. Respect ba sala nzambe. Moïse amela masanga langwe. Mwana moko ya tali bolumbu. Bungi Moïse. Nani? Abraham hein? Bon. Il a écouté Noé. Noé hein? Ah, Noé. Amoni ke yo toke na Abraham azakata ni solo monte ya mai. Ngana bunge na Moïse na Noé bango tu masolo mai ali. Tamsu. Bon Noé. Amela masanga langwe mwana na yemoko aye afiniki. Mususu après précédent ayaki a se moquer na papa na. Tu veux dire ngalo batangisa ngaka ke na goyiko. Basala nzambe balo ba papa na biso. Tokoyiko se moquer na bango te mais tokoko fini kama be na bango. Donc yango wana. Mais na lubango pena ke baba sala nzambe pe ba renommé pe ya banini baba catholique te. Hein parce que le roi salama na ba protestant. Sérieux? Oui. Bango batu pena ba sala pétition avec plus de 3000 pasteurs à la tête. Na bana neti monseigneur na bango a signé ba tindi na raga nde raga na ba tindi na commission censure tina raga bon ezaka ngana mona ngolo kwa neti ba comprenate ou bien ezaka saisa inde batu balingaka ko tchaka na nyonso saisa parce que ça c'est aujourd'hui trop ignorant ngote nazali célébrité nyonso na loba batu ba calculer ngo lelo namoni mon collègue a joué même style ya Jésus de Mbandaka salele ngo mobikisi mais banda ti lelo o mona ke mutu akipa ngote mutu alobite
muto asali yango problème te de ngiro bake na mboka na biso to takaka non seulement ba style mais to takaka ba valeur te za plus za munene trop to takiango donc voilà. Il y a solo télévision za likambo yango ngato komi na biso presque na suka mais sai fiston sai patron ba artiste comédien ba beza kilolendo. D'ailleurs kutu toye anakati ya chantier batu ba okemba na confinement ba ya ba olela mais fiston sai azo tombola kaka ezo mata kaka. Non, omoni na confinement onde kasi nzamba otuna biso na confinement eza période ya talenta tant nzamba wakabula ba graine. Après ba otuna biso yo na confinement sala gani parce que confinement to kanga ba bar parce que bon on peut pas raison on nga so na sala boté za po bar ezala ofungama on ngai soki na bete mabonza mbongo na mabonza bo ça va na mabonza na mbongo champagne vana na ngosiko sala siko total te ezala ngoka grâce ndenzamba pambola biso to embrasser domaine moko ezali ya marketing. Bapexi marketing était na période surtout que batu bazali quand même na besoin de vulgariser biloko na bango pendant que batu bana bandaku et puis ba message ils ont continué ko pesama pour na batu bazala na ba respect ba geste barrière et biso to ça continue ça la service na biso et na moment où na préféré pesa na moment où na dédié yango na. Et là, ils ont paraît difficile, ça fait 10 ans que tu es toujours dans la même histoire. Mon corps, je veux dire, on sali 6 mois, on sali le roté, on sali 2 ans, on sali le roté, mais pourquoi pas? Na koki pena ko za pe concentré, na zo pe et là wana. Tout si ça peut dans le Cameroun tout temps no makamsusu. C'est pas quand même facile ko za na exercice moko pendant 10 ans. Donc voilà, batba monate esika na komi, mais batala pe esika quand même muninga outi na grandeur nyonso c'est yazanango na munene nyonso batba ebelisa isai. Ce qui na zo sala loko mo beke na ko s'en sortir na te pendant 10 ans, ba comprendre que c'est que na sala ngo kana bosolo. Je veux dire na oyi beloko mutute na zo bomate nazo sala kaka na makila ya Yesu Kristu ndenge moyen ezokotela na grâce ya Nzambe soki nazwi mbongo 10 sacs na osala ka 10 sacs eloko nga nazala ngo na 10 ans o na osala tozo yoka pe bato mosusu pe o mona pe kaka oh o le remplacement moni vide na 1 mois esili na 3 mois esili mais peut-être ça mbongo malonga te peut-être ça mbongo bosolo te mais nga lo bango lelo aujourd'hui je suis fier que pendant 10 ans, que Moussala Nanga, les locaux de Balba, que Bisso, artiste, toujours pauvre, mais au moins, na liwa nanga on est pauvre, na banoté la moelle au monde na vie. Ah, na qui pauvreté nanga, na salaire quand même elo au monde. Et là on a salon na 10 ans, batumsu ba meliango na ba boîte. Batu mususu ba meliango na ba terrasse, batu mususu ba sakani nango na n'importe quoi, mais ngai au moins et puis na tout na conseil était sur na kota na makambo. Et kutu ya mona ba pinga pena to beba na pena mais ndeli yo sali boye pse ngata ngabite côté on a besoin conseil était. Na za besoin na kende kaka nanu. To sili ça et puis na ba qui vraiment que na 10 ans et s'il a fait quand même na lo baké attend na 10 ans et s'il est commenté que communauté Jésus revient bientôt. L'église a passé sur le Kafuta. Pardon, on a vos problèmes, voilà. Je salue le pasteur Sonic Kafuta. Peut-être la semaine. Donc, si on a lobby, on a le babongo, au suka makambo, on a peine à lobby, au lié. De venir, et là, on a ce que ça, on a un bon normal. Nandenge, ce côté-là. Et ça, on a. Et ça, c'est censé, j'aurai attends. Félicitations, ça y vraiment. Chapeau bas à toi par rapport à comment on a aligné ma camonaï ça la kitoko comment on a que un jour on a vu sur internet n'engeni opesa qui moi si na yo honoré du sous na kati avion anniversaire na beaucoup de gens aimé et lokoana parce que to ebi que moi ça pe maramba te bele balanda ba yo kasoni ta rolanda poza na encore exemple à bien vraiment félicitations à vous na rokoma presque na suka soko na momoko les loko ko po to na chaîne mon sous esika wapi to dobela mamba libala yo to za comme une expérience na yo et lo ni ko pesa conseil pas ya ba artiste nyonso par rapport ya ba couple expérience na zo ya couple ni no lo ba non expérience dans la couple cause la responsable Isali
kozala na bato ya misala te kozala responsable ezaka kozala cadre na mosala te kozala responsable ezali esika d'abord oyo ozolala ozolamuka babandaka kozala responsable esika wana ça veut dire ntango ozolamuka na ntongo bandi kosanti que vraiment je suis responsable et ntango ozovanda na famille ozovanda na bana mwasi nde place okoyeba charge oyo oza nango nde yango wana eza bapiston na kati ya monteur ya qui cherche na yo pour que on multiplie ba effort parce que oza obligation moko boye parce que libote eza obligation eza teke o nde ezalaka na nzela moto asengi yo ezodépendre na volonté na yo non na kati ya ndako na yo ezodépendre na volonté na yo te eza droit bana oyo boti fo balia il faut batanga c'est leur droit de veut dire tant yo oza déjà na ba responsabilité moko boye o eza droit il faut siko osa l'effort ya ko sala pour que ozala o assumer ba responsabilité na yo voilà tina oyo o mona ke ce qui base eza mobulu o mona muto to comme célèbre mais ozana nuka considérer te ozaka déséquilibré quelque part donc moi je trouve que pour nanga base eza eloko moya motuya base même un peu marché sérieux peut-être bato ba pesa nga marché parce que ba mona ke na okima na tika bana nyos babi ah bon ça il est marié il a des enfants est-ce que tu peux se $20 000 vraiment otika bana nyos bon il construit il a sa maison je veux dire ba confiance musu yango et ça la bilo musu nga mona okama ah Indien oh Libanais oh mbali boso to kutana ebi ku passe na vanda ta futinga mbamo mbongo ndeni oh avant même abenga yo azwaki déjà ba assurance avant na wapi a vivre ndenge nini asala nini azaka ndenge nini lolenge evandeli ya mutu yango peut-être esalaka même bato ba continuer kolinga yo bato musu balinganga te non seulement parce que je suis un artiste et comédien mais bato musu balinganga peut-être pas mona bana na ngande batanga bato musu babakisama kolinga tant to mona cadeau na sala mwasi nanga je veux dire toi bato tokokokisa kozala lolenge atanza mbako ko senga biso te parce que toza cher toza na ba défaut mais ba qualité faut ezala ba qualité et tant ozo ba engagement que ça soit ba engagement positif ou négatif ce que ça engagement donc faut ba ko respecter yango pour ba engagement positif to négatif ezala raté engagement nyonso eza engagement ce qui aussi engagement ya ko pepa nia ya bato pepela bango nia na bango même muto a pepa nia ta mona ngone engagement moko négatif comment yoko ke zo engagement pepela bato nia mais ce qui eza yango wana donc voilà. Merci beaucoup, ça c'est comme une parce que la question est je crois qu'on va vraiment se limiter. Ça c'est un comme la radio, comédie et puis c'est périsapé, abonné na biso yokani télévision. Ça c'est un nous. Banda na banda au théâtre. Tilelo. Na groupe ça c'est mutakomelanga ata histoire moko zati. Et ba comédie na ngai. Comédie au beta qui chef de l'état wana na komela. Lelo peut-être sur 8 ans on va na ba collègue na nga mususu na otanga ba kombote. Des fois je donne même d'autres comédies na bande konanga. Neti surtout boy na saka sous théâtre te. Na osala ba gag te. Na pesa ba gag bele bato ba mona lelo na ba biloko ezo sala na internet. Je donne, je participe. Mais ezaka na bato wana nde ba témoigner. Baloba ke mona loko to sali président Saimta apesa ibulo. Ngana benga kapena ba koli bande konanga musala na tika bango te. Ngana benga kapena ya de loin eloko beti niveau na seki. Il y a des lois dans la idée mobe to betango bebe tabe même phénomène la dit so beto benga na ya tala idée mo na zume ngamo na c'est pembo te pour semaine prochaine phénomène voilà balianza bango tout ezala kapena que so na za mo bulu ya tala no bulu donc vraiment nako polisa talenté na nzoto soki ezali na donc veut dire vraiment ça na s'inspire de ngamo muta créer la danse après ces musiciens na cri après ces musiciens na créer bois que la biso na moko wana comme ça nzembo kilo ozora ngo wapi na nzembo na musique po wana pende boma na tala ngota 27 fois yosko keka na banzembo na musique bon soto yosko na balolingo lilongo likake mabeta chiriko
na motoki nde okozwa Yo na pe yo. bon yana. Yo na pe bandeko na yebite. Mama lobaki. Soki okeli bala kolala. Eza lobi lobi. Ngaka tuna yangiama. Oh. Eza pete ba viena. Ya ba viena. Soda moko alati sokoto. Azobina wanasima kwambala. Non. Kasi kunzilelete. Ya solo wana? So robondo, tokobina ndobolo. Kebana basama kwambala. Suka na bango mikunjulu. Laksa nini? Yondo goyeba. Mikolo yoka kite. Yang malati kitoko. Alati veste na ye ya kare. Abo tumoli roga. Abo tumoli roga. Wala pesu yoga. Wala kutueza na wa ilo moka to beteka to vane na venanga de la forêt. To beti nga la créaka na créaka dans tout et pour tout. Na pena créateur même tina olamba. Te légumes verts pena ba boaka njombo mai. Na mpoka moto moko. Seigneur Jésus, comprenez que tu as dit votre artiste, c'est normal que là c'est Karamaka si vous vieux ça il a bissé le manko. Pour la chaîne Nabiso ya ça il a bissé le manko chaîne Nabiso ya le monter obi ke mère na mikolo yo batu ba ko ba posa me ngai ya mo na vie et ba posa muzuzu faut pas yo kango obi mikolo tuninga ba question tout ba question et belé me tuninga te ya ça mikolo pe na yo ka posa nini mikolo zo ka posa nini posa nga ya compliqué ndenge salamela nga kala na bike batu bebe wala ndi salamela bango kala so na zo posa yo ka mikolo ya suke salamela nga kao to tika kaza posa mo bizarre mais il faut expliquer batu pas de bandi sinon tika ba na suspense makasi posa on nyata nye Merci beaucoup, Fiston Saï na ko répondre na invitation na biso. Merci énormément. Vraiment tozongi na esengo makasi. Ye wana mutawalo bakuna bozo yo kaye ninga oganga na ndonde zabo. Tozana kati ya chantier na ye to sepeli ko mona misala ninga zo tambola vraiment to yambami kitoko to sali musana biso malamu nzamba mona papa mola baonye so balanda pe baso to na biso Dijon. Terre promise Dijon. Donc toyaka wana tobeta moi tour kala mingi te bo sepela po bo mona biso en face to so la sous en face bino nyonso na Dijon na pesi bino mbote énormément mbote mingi na ba o nyonso yo baso to na biso que Dieu vous bénisse de partout nde bo sana te ko s'abonner o cliquer na non na cloche de notification po na ko zwa notification ba o nyonso ko tela bino en ligne nde to mona ni mikolo ko ya bye bye.